Chokomone chimatuta chikofochea chopayo. No image. Banza Soko ya Congo. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. La mort est là. Elle frappe à toutes les portes. Si tel est le cas pour vous, Global PM Service Funéraire vous propose des solutions pour l'enterrement de vos proches, parents, amis et tous les êtres chers. Adressez-vous vite sans attendre au numéro 25 de la rue Léon, Paris 18e arrondissement, métro Château Rouge, chez Global PM Express, service funéraire. Pour l'enterrement de vos proches, les services funéraires de Global PM vous proposent des cercueils. balela te quoi poza zanzela moto nyonso eza makambo vraiment souci pena na kati ya motema perdre ba artiste biso minene Congo mingi totanga bakombo te mais biso moko toyebi mokende otambola vraiment te manque baprêtre bazotika biso bon nzambe asunga biso bapeti na bango totikali te tozwa barelève donc vraiment yango wana eza mpe na bamasa awa otobeta ndule après ndule yango toyeki mpe sango ya mpe atiki poli na fulu atiki biso vraiment flobi ya mimbi ozozwa sango bato azopesa donc mpe na biso bipoli atiki biso neti kaka je ndenge kaka ifete atikaki biso ntango na mokili ya nzambe tokoloba mingi te baparole ezali ya bamasa bakolobaloba topesa message mpona vie na biso bipoli eza mawa mingi voilà. Bonsoir, bonjour, donc mes condoléances à la famille musicale nyonso ya Congo, famille Viva, famille Victoria, tout fait venir à Mounene pour faire la salle trop en disant que quand on va dire ça c'est l'époque na betakili bakue kitoko sheri sinana abamala kana yo vous êtes bien parce qu'il y a des bêtises dans Genève. Ah, c'est dans nos voyages, donc maintenant vous avez un programme. On a besoin d'avoir un programme. Ayebi que pendant ce moment Congo a toujours une image de Magamouana et d'une image et de repérer ça salle place les alliés place pour la vie place matang les alliés donc nous sommes là nous avons pas donc pas musical une image condoléances vieux Zaki vient à biso tout coûte dans la salle tout le monde en a capté ça la bien merci. Ouais, bonjour parce qu'on est déjà 3h on est déjà tani. On peut savoir que c'est mes condoléances dans la famille qui avait dans la Pauline à Foudou, dans la Gilles. Ça n'a pas passé parce que mon consoeur au bas dans la Fanel fait ma bonne dans la Chatamon vocal en backer mais le lovia qui est on a souci fort. On a ma et dit nos images pendant ça ma Congo vient à biso mais en Gilles. Vient à biso en Gilles OK on a porté ma quartier 5 kg. Je suis avec Pauline, on a zama 10 Stéphane. Bah vient à biso vraiment donc mingi olobea te ve na ngai esengaka mpasi mingi na motema makambo olobaki na ngai na moyeke alele kokisami te mais okei ve na ngai mipoli na fulu esalinga susi ve opromete ngai album oyo ayo biso tokoyemba mais esalinga mpasi edino image merci à trop donc naokoki oloba te donc esalinga émotion tinoko ave mipoli na fulu akufi donc merci à trop bon nasuki wana ya nauti ya personne alembi merci. Enseignant. Chando. Vraiment, tout pesa ba condoléances la famille avec Bipoli. On a biso baka ko biso ba petit na ye. Na voix ici donc non les laver la musique. Mais à son âme vraiment condoléances la famille et la famille biologique. Biso pe ba mi c'est balanga nzembo. To perdre o ya biso kilo donc
nzambe kaka ya nzela biso tokende totikala libenda zake mais kobungisa moto aza trop cher ndenge esala na motema victoire secta oyo bino songo natiki yango na maboko ya nzambe grand petre ya bapetre donc grand petre ya bapetre nde bomoni kaka donc nde ezala kaka mais nayoki sango mpe nanga tshanga na ye donc bana kini bana monde entier viakei susi ya susi nzambe azwa ame na ye abatela mpe na ngai azala bien mwana oyembo ya te mpona kokanisa mémoire na ye nayemba nzembo mpe na nga nabeta mwa nzembo moko mpe na nga susi beta mwa eloko ya moke ntango nayaki poto mpe na ngai nalela nzembo mpe na nga ntango nayaki poto mpe na ngai nzembo ya bosei bosei ngai naleli yo sala ye kodesevanga te na miso bato mayala mele solo komonana ebandeli sukasuka okoyeba te ngoya o lelo oyo nandimi yeyeye mokili toyaka bakama ye mama ye oyebaka moninga toyaka mboka bundoki ebandaka na likune. C'est bon. Merci Famba. Bon, tu peux savoir le programme matanga. Merci. Je suis un artiste centrafricain. J'aime bien le Congo. On a des mêmes problèmes. Oui, là on vient de perdre un artiste, il s'appelle Bipoli. Voilà. Il chantait avec King Kester. Ah ouais. Ouais, vas-y. Mes condoléances à... Bon. Mes condoléances, j'aime bien la chanson de King Kester Emelea. Je suis un artiste centrafricain. Nalela nani nalela no kumbuye mama eloko na l'artiste kana lingi yo na bomi yango na kati ya motema somo Merci. C'est déjà ce qu'on peut en souk ça. Vraiment Vebi pour la tiki biso. Oui, les pas si sangoya liwa batebele baye barate Vebi pour les oncle nanga. On m'a fait information là. C'est vraiment triste. C'est vraiment mon oncle, la famille. Les pas si je manque de mots. Voilà, c'est douloureux. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Que faire? Nous avons mon paix à son âme. Et puis voilà, Merci. Informations et renseignements au 01 44 92 82 85 ou bien au 06 52 56 67 16. Demandez Global PM, service funéraire. Un service de qualité. Un service pour accompagner dignement la personne décédée. À Kinshasa, rendez-vous au numéro A25, avenue Bongolo, quartier Matongé, commune de Kalamou. Ou bien composez les 08 87 37 22 14, précédé de 00243 à partir de l'étranger. Siège social au numéro 1 de l'avenue Kabongo, quartier Binza Delvo, référence La Lou. Pour Omitungi Samali Susute, au Fouti na Paris, Bakokunda Ndeko na yo na ba service nyonso na Kinshasa. Contactez Global PM Service Funéraire na adresse Oyo. Patrick Maloavengi 31 @yahoo.fr. Global PM Service Funéraire ezali pona moto nyonso. Fouti na Paris, misala nyonso esalami na Kinshasa. Lisungi na tango liwa. En tout cas, Patrick Maloavengi ebongaka boye. Global PM Service Funéraire. ya Congo epanzana pa wapi toana TV moko panza sango ya Congo edino image kitindindi chakudidi so taite ba cheka